Allô? Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Merci beaucoup. Il est là, notre invité, Papa Yombi. Bandeko balandi, bo partager vidéo, puisque bino tout, bon, mon qui, les kamnenge, les gars qui, bah, papa, bimisa qui n'est expliqué que les kamwe, bah, réfugiés, et bon, mon nenge, et refléter, bah, congolais, nyon, c'est un monde entier, moutina, moutina, comme ça, vidéo, na nenge na ye, moutina, moutina, comme kolobana, nenge na ye. Et les lots, quand tu yambi ye moko, jour en zaki pressé, et les lots, solo la calmement, akoka bon koexplike biso mpo na ye nini namonaki ya mabe oyo président Félix alobaki na likambo etali baréfugie. Alors, sans plus tarder, chers amis internautes, tokoyamba bongo le mese Yombi oyo moto atravaka bongo na service etali ya baréfugie areprésente mbongo na biso Congo RDC partout na monde entier. Bonjour, mese Yombi. Bonjour Didier. Bonne santé. Oui, ça va, santé ça bien, merci beaucoup. Ah, ok. Jour wana ozalaki un peu pressé, jour osalaki vidéo wana vite fait oyo eningisi mboka mokili mobimba moto akomi koloba na ndenge na ye. Tokokende nanu mwa mbangu te kasi tokoka koyeba mese Yombi aza congolais ya biso Congo Kinshasa ou aza congolais ya Brazzaville ou ya mboka nini? Merci, merci beaucoup Didier. Voilà, Monsieur Yombi aza congolais, il y a République démocratique of Congo, donc Congo Voilà. démocratique. Et nayebi ke kombo na ngai bato ebele basala la confusion, il y a de ceux qui m'appellent Yombi Opango. Bon, je pense que bato bayebi histoire ya Congo malamu te. Eza difficile po bayeba ba sens ya ba kombo na biso. Et ce que otuni bato basala anthropologie, le nom de Yombi ezali ba congolais bien Congo Brazzaville en réalité toza bato moko. Donc so olandi histoire na biso ya kala ezande ba européen bato baye kotia biso ba division wana na conférence à Berlin. Donc ba kombo na biso toujours surtout ya bato Congo central ba kombo na biso eza toujours ndenge moko. Donc naza Yombi et d'ailleurs mon nom ezali kombo ya chefferie ya mboka na ngai. Donc voilà. Mukongo, Muluba, Mungala. Nazali congolais, c'est mieux ndengwana. Nazali congolais. Voilà. Vraiment na m'identifiaka na province mokoti. M'identifiaka te. Donc moi je pense que nazali congolais. Ce qui nazali na monde il y a Afrique, surtout Afrique subsaharienne, na m'identifiaka comme africain. Donc na m'identifiaka comme congolais. Donc je pense que ce qui est important pour Nabiso ezali ozala congolais, bien que na kati ya Congo ba tribu, ba province ezali. Donc wana ezali ba province ezali juste structure moko artificielle bato ba kati kati. Mais so tali tozali ba congolais. Voilà. Naza congolais. Okay. 100%. Merci, chers internautes. Boyoki, M. Yombi, il est congolais 100%. Tout pendant Balamo, on a lombango ma mituna tout ça qui n'a besoin. Mais c'est mieux les gars qui ont un niveau internet, ou les gars rares, tout le monde n'a jamais un niveau internet au Loba. C'était, pour moi, c'était la première fois dans mon acquis au Loba devant internet. Pour nous, aux autres qui ont le président de la République à Loba qui est réfugié. Côté là, bien, tout l'année, mais c'est Félix Tshilombo, c'est comme si à s'adresser à qui n'a pas Congolais à diaspora, oyo bazali bongo na Nairobi. Mais mutu na mutu aiko interpréter yango lelo na ndenge na ye comme quoi que M. Félix alingaki azongisa ba congolais nyonso oyo babaka bangunda awa na poto mutu abdo ko interpréter na ndenge na ye yo panza na nukoke expliquer biso bien yo comprenaki yango ndenge nini maloba oyo président de la République alobaki. Oui, merci beaucoup Didier. Avant de répondre, na expliquer le komoko. Na société nyonso esika nyonso bato bakutani basangani soki bozo solola
compréhension ya bato ezala ndenge moko te. Bato mususu bakomprenaka rapidement, bato mususu bakomprenaka malembe. Bato mususu se prépara déjà pour comprendre te. Yebaki soki naza na conflit na yo par exemple, omona soki toye kosolola, nakoki koya prédisposé pour que na comprendre l'idée te, na comprendre ete explication nyonso akopesa na comprendre ete. Donc yango nde nazo remarquer na communauté congolaise spécialement na bato bandeko na biso ya IDPS. Pona pesa réponse bien na explikaki bien na vidéo na ngai avant na loba ki tika na me présenter pour comprendre suite na ngai. Mais les Congolais présentation na ngai wana bazozo yango na ndenge mususu. C'est-à-dire nazo répéter yango à tout le temps. Vidéo na ngai ezalaki basée sur déclaration ya Félix na Kenya devant diaspora congolaise te. Et d'ailleurs, nalandaki yango te. Nalandaki yango te. Déclaration na ngai ezalaki basée sur propos, engagement, il y a Félix Tshisekedi et pas il y a Moutou, il y a Haut Commissariat pour les réfugiés, M. Filippo Grandi. Oyebike, institution il y a ONU où est la kamakamwa ba réfugiés. Ezali Haut Commissariat pour les réfugiés. Musala na bango eza nini? Musala na bango ezali ko protéger ba réfugiés o ba kimi mboka na bango. O bazana kati ya mboka na bango te. Donc, les Congolais ont déplacé par exemple à Beni, na ville Moussousou, na ville Moussousou, au commissariat pour les réfugiés, à Koyakuna pour protéger Bango, on a la responsabilité ya mboka na Bango. Alors, au commissariat pour les réfugiés, à Soki Paganabato, donc, Soki ba réfugiés na bakimi au commissariat pour les réfugiés akenda kopesa bango bilo akolia bambongo ba contribution ya ba pays nyoso ba futaka ba batindaka pour ba aider ba réfugiés wana ezali charge monene pour na au commissariat pour les réfugiés. Alors soki kaka élection moko eleki ou bien na mboka moko na monde moi changement moko ekoti au commissariat pour les réfugiés bakendaka mbangu pona kokutana na bakonzi ya mboka wana bayebisa bango bon changement ekoti na mboka na bino alors bolobi nini pona ba réfugié na bino biso to moni to longola charge na tozongisa bango ba congolais faut bayeba ke na mokili mobimba sikonde toza boye ba réfugié na mokili mobimba baza 70 millions comprendre 70 millions ezali presque population ba mboka ebele. Papa Yombi okoyo okita mke puisque mutu no ezali kokata na pona ba inviter pour ba mona o bien. Ah, bazana besoin de parole bon, voilà, je suis là. Merci. Voilà. Donc, je disais que dans le Mobimba, les réfugiés, plus de 70 millions. Et dans 70 millions, on a Congo et Zali parmi les pays oyo, les réfugiés, Bima et Belé, Bazo Bima et Belé. Alors, mission, il y a comme ça pour les réfugiés, et Zali, ce qui moi, changement, et quand il y a kenda kamba, ou tike koutou, et Zala, ka pressé, fouti fou kende. Bakouta na konja, ça va bon? Moi, situation na moto moni échanger pa na bino, bon moni ndenge nini po biso volonté na biso ezali to zongi sa ba réfugié na bino. Ezali ba réfugié ba catégorie mibale. Ba réfugié o babimaki na masse babimi ebele, lokola ba victime ya bandeko na biso ya bakasayen, o babimaki bakendaki na Angola. Voilà. Alors, ezali na ba réfugié catégorie ba réfugié mususu oyo babwaki ngunda, ba dossier na bango ezali en cours de traitement. Non, réfugié politique. Non, ba réfugié politique kakate nyonso. Ba réfugié nyonso. Et ba congolais aux hommes ndenge na toile na net ezali, il y a une confusion na bande qu'on a biso IDPS. Nazo me demander est-ce que ba juriste baza na IDPS be bazate. Ce qui ba lobby réfugié politique na loi internationale. Elingi ko lobate kaka mutu o azalaki lié na activité politique oh non na bundisa kaki kabila oh na salaki boye kabila ba salaki boye non na définition ya réfugié politique elingi ko lobaka kaka bato bazalaki na activité politique te. Moi si par exemple oyo mobali na yazo beta chaque fois violence familiale ezala mobali ezala mwasi akoki ko bima ke na mboka mususu pays wana bakoki ko chai na catégorie ya réfugié politique pe. Ozolanda,
Donc, ezali cours munene pour comprendre comment classer un réfugié politique. Et na ko souligner pe réfugié économique azalakate. Oyo batu bazoloba non réfugié ba congolais musu baza ba réfugié économique ezalakate. Oyo bazoloba ba réfugié économique ezali ba migrant travailleur. Baza ba réfugié te. Alors, nakoya na réponse na question na yo, ngai na me bazaki na déclaration ya Félix Tshisekedi et pas ya représentant ya Haut Commissariat pour les réfugiés na Éthiopie. Kaka batu ya Haut Commissariat ba yoki ke Union européenne ezokutana. Et président ya Congo ya Sika azala kuna bakei po bakutana na ye. Akutana ye kaka na Félix te. Akutana ki na Afrique na ba président ebele par exemple Paul Kagame par exemple Museveni pardon akutana ki na ba président ebele. Mission na ye ezalaki asenga ba président wana koma kozongisa ba réfugiés ba mboka na bino. Alors, pona Félix na kati ya salle ba conseiller à Félix bazalaki. Ba conseiller ya monsieur Filippo Grandi au commissariat bazalaki. Bango na bango bazo solo na kati ya salle ba conseiller bazo zwa note, ba conseiller mususu bazo enregistrer. Alors, na système ya Nations Unies pour na makambo ba réfugiés, Nations Unies nyonso système na bango, dès que ba konzi na bango ba kutani na ba konzi ya ba mboka moko pour na musala. Ezana eloko moko ba bengaka briefing. Briefing wana ezali message batindaka na système na bango. Voilà, mokonzi na biso akutani na président ya Congo. Voilà ndenge to sololi. E bandaki airboy, to suki airboy. Voilà, briefing wana etamboli ekei. Na au commissariat pour les réfugiés, briefing wana ezali, bato ba mona kango eza bato ya au commissariat pour les réfugiés. Na bato oyo basalaka pona ba réfugiés. Une heure après Félix Tshisekedi kokutana na monsieur Filippo Grandi, bato a Filippo Grandi batindi briefing wana etamboli partout na au commissariat pour les réfugiés. Alors, ba conseiller à Filippo Grandi to yebani na bango. Même ye moko Filippo Grandi to yebani na ye physiquement. So kutani na ye même azola na pongi, oyebi yombi, na yebi yombi. Bango babenga nga na HR kuna na Genève babenga nga les Coréens noirs. Naza Coréens noirs te mais voilà, donc c'est une longue histoire. Alors, message wana etamboli batu ba bengi ngai ba conseiller na ye moko abengi ngai. Conseiller na ye wana azali africain. Tozalaka na ye pe na Corée abandaki kosala pona au commissaire pour les réfugiés na Corée, azalaki officier ya protection pona ba réfugiés o bazoya na Corée. To yebani na ye très bien. Et d'ailleurs avant obenga nga nazalaki na ye na téléphone. Alors, message on etamboli et au commissaire pour les réfugiés bazana esengo. Parce que Félix a yebisi bango boye. Touti ko gagné élection, opposition a gagné élection, changement et koti na mboka na biso, nous sommes devenus état de droit. Alors, nous sommes prêts à accueillir ba réfugiés politiques na biso nyonso bazonga. Et loko wana, pona au commissariat pour les réfugiés, ezali esengo munene moko pe moi fete le kaka. Pour diminuer le nombre sur les 70 millions de réfugiés, diminuer le nombre. Et déjà, il y a au commissariat pour les réfugiés, il faut dresser la liste. Les réfugiés congolais, Angola, ils ont la liste à Liboso. Au Angola, il faut bazonga parce que le gouvernement angolais a pressé au commissariat pour les réfugiés, a pressé Félix pour que les réfugiés ya Congo nyonso surtout bato bakima kamwana safu bazonga. Après les réfugiés na baza pembeni na frontière ya Congo, bazonga o réfugiés de masse et kozala siko problème ya ba réfugiés o ba demandeurs d'asile o ba dossier na bango eza en cours. Ezali point élément ya makasi pour ba déterminer statut na yo ya réfugié. Ba officier belé o ko remarquer ba congolais o bazali franc, ba bwaka ngunda. Soki okei question wane kozanga te. Bon, yo lobaki soki na déclaration na yo lobi soki okei oza menacé blablabla na régime ya Kabila siko toza na Félix Tshisekedi. Alors biso to moni moye to continuer dossier na yo ezate il faut zonga olobi nini.
pour bango bazozo ba élément pour ba faire échouer yo mission ya batu ba traiter ba dossier ba réfugié yango wana azo luka ko luka partout ba internet partout ba contact ba benga yango pays d'origine information wana eza cour munene mutu nyonso atraiter ba makamba réfugié fatanga cour wana comment ko détecter que mutu aza vrai réfugié ou bien aza faux réfugié. Ça prend un semestre même mi balé na université pour nous comprendre cours wana. Alors, bango bazolo va faire échouer yo. Pour nabiso, il faut zonga. Pour ozana raison te olobake, ozali traquer dans mboka na yo. Voilà. Or, kanda na ngai ezalaki, ezali moma te Félix Tshisekedi akoki kopesa engagement wana na ONU moma te naza contre te ba réfugié oyo ba réfugié ba bwaka ngunda bazonga soki baza na sécurité na bango kuna naza contre nango te mais naza contre que ezali tenté parce que Félix azo maîtriser nanu eloko te sécurité ezana na régime ya Kabila oyo ezali bazo expédier ba faire courante justice eza toujours et pas Kabila biloko nyonso deuxième eza nano batu ya Kabila donc ce qui Félix a balayé biloko wana nyonso a nettoyé a contrôlé justice a contrôlé ANR a contrôlé DGM a contrôlé biloko wana nyonso voilà wana sikoyo okokiko senga ba réfugié politique bazonga na mboka po mutu akotrake bango azate mais papa yombi na kati ote le kambolobi na mboka nyonso mutu tutanga yaka abana malem même Joseph Kabila petanga yaki tanga soki Congo ayaki ko kuta pe ba trou quand même na Congo ayaki ko kuta ka nyonso elaki ya ko za malam te mais il faut pesa quand même mutu temps malembe il faut ya quand même ba idée ya bien akoya ma mota lo banike na kota ba soda ba andolia bien te il faut toujours apesa bango moral. Il faut que nous allons pousser à ça peut-être dans mon thème yango azolinga akora ça Congo et comment à niveau wana bien que il est entouré na bateau bazali na gouvernement avant mais na bateau pe o basala ki na Congo avant tout le bagage que bango nyonso bazali mtema be o bazali tout autour ya président Kabila miso basala ko na bazape na souci ya mboka ke mboka etambola malamu mais régime bani ko permettre que bakwa ko ça nyonso pour na Congo et qui n'est pas malamu. C'est-à-dire, il y a une idée quand même, il y a bien. C'est le moment tout de suite, ça va idée, bon, c'est long là. À quoi on va idée, on a été, à quoi on 3 ans après, 4 ans après, il a que 5 ans à pouvoir. D'abord, à tout le monde, ça a déjà une idée, oh, il y a un homme qui a boye. On a un il va réfugié, oh, il y a le baki. Bon, on a expliqué. Peut-être que, et ça, on a un bon côté. Il y a le sens que, moutou, oh, nettoyer la poto, ah. Ngana boka contre Mobutu, oya boka contre Kingani, oya boka contre oyo yekoli na poto. Zoma yelo oyo oyekoli na poto. Zonga na ngona boka na Congo poto tunga Congo. Ya le boki peut-être na ndenge wana. Mais mokile comme ko interpréter ngo na éviter sokolo bani na likambo wana. Oui, merci. Merci beaucoup. Olobi, bien, na question, là. Olobi, Moutoussou a pouvoir, il faut ça y temps à maîtriser, biloko nyonso et zakarambala mon côté. C'est très bien, c'est ça. Mais yé moko pays faut mi payer sa temps. Yé moko pays faut mi payer sa temps. Mais comment expliquer yo moko oye kaka siko yo, ça y a même un mois té. Ozozo a ba décision ya ndengwana. À cause ça, moi, après 3 ans, oui. Mais, ezala makambo, il faut à ça là, tout de suite là. Ezala makambo susu et 5 temps. Ezala makambo susu, yé koutou à lobby, mais réalisation nango et koya après. Après yé. Après 5 ans, continuité de l'État. Alors, pour na makambo, il y a ba réfugié, nazo répété yango, nazo saba congolais. Surtout batu ya IDPS. Ngai na sa déclaration pour na makambo Félix alobaki na Kenya te. Nazo répété yango.
wana ezali ba déclaration moni politicienne er moko ko kende au lobby, mais je condamne ba conseiller à Félix. Félix aza nzambe te, mutu nyonso aza nzambe te, aza machine te, aza ordinateur te, aza mutu. Er moko ba erreur ko ikozala. Mais je condamne ba conseiller na ye. Er Félix azobima azokene na Kenya, kokutana na diaspora congolaise. Er azokene kokutana na mutu ya ONI. Ba conseiller na ye fallait batu na ye président, okoloba nini? Président yebisi bango na lingi na yebisa ba congolais boy. Na lingi na yebisa mutu ya ONI boy. Ba conseiller na ye na matière wana parce que er azokene kokutana na ba réfugiés. Conseiller na yo o atali makambo pe etali makambo ba réfugiés, par exemple mutu moko ya immigration ya DGM, mutu moko ya affaires étrangères, il faut azala pembeni ya yebisa yo bon. Ozoki écouter na ba réfugiés, ozoki écouter na mokonzi ya ONI, voilà président, il faut lo baboye, il faut lo baboye. Toza na besoin ba ndeko na biso ba congolais ba zonga. Mais yebisa mokonzi ya ONI, toza disposé ba ndeko na biso ba zonga, mais sikoyo nanu te parce que to uti kozwa pouvoir il y a moins d'un mois. Il faut d'abord pour batwana ebele babimaki pour na problème il y a sécurité. Pour na problème il y a justice, il y a mabe. Pour na problème il y a violence. Pour le problème, il y a guerre. Alors, si vous avez temps, to maîtriser dans nos secteurs, qu'on maîtriser le secteur à 100%. Mais quand même, le minimum, il y a sécurité. Parce que conseiller na ye o atali makamba réfugié, il faut ayer bisaye statistique ya ba réfugié congolais au babima. Batu ya ner, il faut bayer bisaye ba congolais au babima lokola ba réfugié babima ki pona makambo nini. Ce qui batu aner ba yebi makambo te ba congolais ba bima ba déclaration ba congolais ngunda et ba classé yango pona nini batu a sécurité batu a violence batu a guerre batu a il faut ba yebi ça y voilà nombre ba congolais au ba bima baza autant voilà la plupart ba bima pona makambo ya boy nombre boy ba bima pona makambo boy président et rozo kutana na moto oni yebi ça y ke ba pesa biso na no temps to maîtriser biloko wana nyonso ko pesa ye garantie te que toza prêt bazonga ko pesa garantie wana te président voilà musala ya ba conseiller donc les conseillers de Tshisekedi ont échoué ko pesa ye conseil ya ndenga koloba ozomona donc soki ngana zalaka Félix soki azana conseiller o atali makamba immigration na longoli yemba la moko. Mais M. Yombi, totali dans les réseaux sociaux, moi si congolaise, à Kendaki dans le service des étrangers à Paris, j'espère Hollandi Ango. Hollandi n'est moi son a répondu qui ceux qui m'ont donné sa demande d'asile, même si par exemple n'avait que besoin de Saraba, mais on a été parce que eza loi et puis demande d'asile et quand tu jamais aussi dans la vie. Merci Didier pour la question Anna. Omoni makamde ezoleka ngamoko naza occupé naza busy batu ebele ba minangai la plupart des étudiants nangai j'ai quelques étudiants congolais na Corée bangonde bazo la siko office à secrétariat bazo informer ngai voilà prof voilà likambo elobami mama wana o akendaki na kosala vidéo na motu ya na office ya immigration soki na France na yebité Didier tozomona ba journaliste baza ebele ba na Congo ba na diaspora ba ebele bazo s'improviser comme journaliste c'est bien ce que s'improviser pour aux la journaliste au même moment profiter pe autant de journalisme si ndengo moninga na koma spécialiste na tangi sa makamba ba réfugié na koma ki na Corée comme étant réfugié na ko souligner moi point moko na ya na Corée comme étant réfugié IDPST ba to IDPS batika mensonge na kenda na Corée comme réfugié IDPST alors ko sala interview na officier wana mais officier wana akoloba nini officier wana akoloba nini akoki koloba jamais que tokozongisa bango Didier yo vandi na Europe zala franc na ba auditeur na yo na ba téléspectateur na yo na France ndenge zana bomona na no avion et outi na France te na bato angunda congolais babwaki bango alors officier wana donc d'une façon pour akoki koloba te à cause na problème na ba autorité na ye akoki jamais koloba oui tokozongisa oui bazongisaka
bazongi saka batu ya ngunda soki bamoni oza convaincant te olobaki ke makambo boye bazo traquer na Congo pouvoir échanger alternative ekoti Félix akomi président il faut zonga bazongi saka e bazozonga mama wana oakendaki na video je pense que na conseiller ye internet ba document ba livre eza ebele atanga journalisme officier wana koyi koloba te publiquement boye bien mutu aye kotuna et c'est tout noir. Non, voilà, oui. Tozongi saka, otu toko zongi sa izala, nani makamuna ye eza, non. Mutu so a échoué bazongi saka. Et batu ya IDPS bakende na DGM chaque jour, bakomona ba réfugié refoulé, bazoya. Donc, ba pays nyonso moni ya Europe wana, pona kozongi sa par exemple ba réfugié, eza ba réfugié mususu soki bazana ba avocat eye banaka. Que non mutu boye dossier na ye baby bakangi ye bazongisi ye. Eza na batu mususu elekaka na d'une façon secrète. Bomona na avion ba okotisa ye kota sima ba bombi ye batu ba ye bate batu ebele kutu bazana ba kraka ba tie na kiti ya sima ba ye bate ke bazozongisa bazo refoulé parce que soki bazoye ba information wana ezokende na Haut Commissariat pour les réfugiés. Bamboka wana bakoyi kotuna bango mais bino bozali état de droit quand même réfugié bakoyi ko refoulé ndenge wana te. Réfugié il faut botika a épuiser ba processus nyonso même ko refoulé pe il faut refouler d'une façon humaine mais bozomona ba congolais surtout en Europe comment bazo refouler ba tu ngunda Congo lokola bani atako to banyama ba refoula bango ndenge wana te. Alors est-ce que maman wana vraiment azali journaliste ou bien azali kaka mutu asombi caméra, excusez, c'est un téléphone de la maison, asombi caméra abandi ko sala musala mais il faut profiter kotanga nga na komi réfugié na Corée na lobi bon naza réfugié mais il faut na yeba makama réfugié. J'ai commencé à lire avant na l'université na tanga makamba ba réfugié nga moko je me suis informé instruit. Papa yemi to moni ba publier ba photo na partout sur internet. Olanda Django. Nazali informé. Donc il y a beaucoup de gens qui s'improvisent comme la secrétaire Nangai Nazala Bango. Je les remercie hein. Nazali remercie Bango. Nazala secrétaire belé à travers le monde. Merci beaucoup. Na au commissariat des réfugiés na Corée. Au ça na cuisine na foyer moko ba tsaka ba réfugiés. Oui, papa Didier. Na sala na au commissariat pour les réfugiés té. Organisation Nangai et ça en collaboration na au commissariat pour les réfugiés et Nazak. Papa Didier, soki oza journaliste na mona musala na yo, ero benginga na ebisio bien que na ko rejeter demande na yo te. Je te connais. Soki oza na possibilité luka ba coréen o ba vandi na mboko vandi na Suisse. Luka ba coréen. La kisa bango photo na ngai. Ba coréen ba confondaka mingi ba noir. Pesa kombo na ngai, yebisa ye soza coréen, komela na kombo na coréen. Chango na Google ou bien chango na YouTube. Okomona. Nazali une personnalité publique na Corée. Papa Didier nazo yebisa yo so kutani na coréen moko ayebisi yo ke ayebi yombi te. Aza muta Corée du Nord, aza muta Corée du Sud te. So kutani na congolais avant na Corée ayebisi yo ke ayebi yombi te. Ayebo koma lelo ou bien azali ndoki. Nazali personnalité publique, voiture nanga iza teintée na noir. Nga soyi na kei na ba mboka reculé na Corée, paparazzi. Ba Coréen balanda ngai. Il y a des photos na aéroport. Est-ce que M. Yombi a pour la présidence ya M. Félix Tshilombo ou a contre? Tika si sa question ana. Ba photo ozomo na batu balakisi, ba yeko lakisa photo moko na za kala étudiant na Congo Air wana lati pantalon à jean. Mais ce n'est que normal, Nazala qui est étudiant. Je pense que Tenia va étudier à Nengola quand même. Alors, photo Moussou Bazola qui est dans la cuisine, photo wana bato batien wana ezali journal. Ba journaux et bimaki mukolo wana na Corée belé. Na gouvernement ya vilonga na vandi basalaka biloko kolia. Kimchi, babengango kimchi. Kimchi ezali nourriture nationale ya Corée. Corée a ko vivre était sans biloko na moni wana. Même na déjeuner, baliaka ezalaka toujours. Ezala kola par exemple pondu pona baluba. Alors,
naza personnalité pour na la publicité ya eloko bazo sala professeur Yombi Yaka na KI oto vandi na ye pembe to sali yango ebimi na ba journaux biloko na bapesa yango na ba pauvre po bakende kolia to sali. Alors bango balobi monsieur Yombi aza cuisinier. Ah, mais cuisinier eza mabe ozala cuisinier eza mabe yango na complexe ya ba congolais. Donc monsieur Yombi bato ya IDPS na ebite instruction nini bazanango. Mais so lingo yeba monsieur Yombi Didier, c'est facile komi tungisa te. Kende kaka na Google. Kende na Google. Na landelaki jour de bozo émission ya omona luka ki na Facebook na intéressé to sala émission. Mais on parler trop bato ya IDPS. Alors yo za ngambo nini? Oza ngambo bato la muka oza simple congolais wa limboka ni Congo. Soki nazoloba bato ya IDPS nazoloba parce que c'est eza bato ya IDPS bato bazo attaquer ngai. Eza bato ya IDPS bato bazo tamusa ba photo wana. Omoni justement 30 ans ya lutte ya IDPS ezalaki na mensonge kadiosha. Au lieu ba pesa instruction ya malamu na bato na bango ko pesa information ya malamu po ba yeba. Bazo tia bango na ba confusion. Siko na moment oyo bato IDPS bazo tamusa ba photo na ngai mutu wana za professeur te, mutu wana azali cuisinier. Un d'abord cuisinier eza mabete. De deux. Donc bato IDPS bakoye ba Yombi bien te. Yangwana pe ba mitu wana ba tie bato pona Félix. Mitu wana bato ya Gizenga, ba pesa Gizenga pesa na bato ya Palu. Mitu wana bato wana baza ba nzambe, bato wana baza ba extra Lukuta. Gizenga za extra te, nani Etienne Tshisekedi za extra te, mais baza ba papa o ba contribuer pona mboka na biso. Mais ba mitu wana okolobe la famille ya Tshisekedi te, okolobe la famille ya Gizenga te, il faut to longola biloko wana ba congolais. Donc Tshisekedi s'il a travaillé pour le Congo, Tshisekedi ne signifie pas Félix. Ngai naza mutu ya IDPS te, naza mutu alamuka te. Je pense que na Facebook nanga, je pense kende na YouTube. Okomona ba déclaration na ngai ebele dans le monde. Naza na parti politique moko te. So ba lobi naza mutu alamuka Didier. So naza regardé. Voilà. Hier soir, j'ai tout regardé. Voilà. Alors, il faut binonde batou. Vous faites quand même ce travail. Il y a journalisme, il y a quoi aider les Congolais. Il faut qu'on paie sa vraie information. Ce que moni balakisi, mais c'est Yombi aza cuisinier. Cuisinier pèse ma bête. Yebisa bango eza lokuta, mais c'est Yombi aza cuisinier te azaboy. Ozomona. Donc, nazali. Soko moni photo na ngai okomona ngai na année oyo uti koleka na mois novembre nazalaki na Australie na université à Sydney naza na contrat kuna pe nazo tangisa. Alors eza important te, donc naza mutu alamuka te, naza balobi naza mutu alamuka parce que naza mutu ya bon na ngai koloba te, mais naza mutu ya bandundu. So boke na Facebook nanga okomona ba critique nanga alamuka. Olivier Kamitato mais ngana ye zalaka terrible. Olivier Kamitato a bloqué ngai. Kende na ba photo na ngai na zo tcha en doute. Olivier Kamitato na makambo ebele. Olivier Kamitato aza mutu alamuka, aza quand même cadre alamuka. Olivier Kamitato aza intelligent, mais pour na ngai na loba toujours Olivier Kamitato a utilisé son intelligence pour le mal avec Kabila. Naza mutu ya parti politique moko te. Donc réaction na ngai so nazala mutu ya parti politique na lingaki na dès que Félix a comme président, na linga na sala ba vidéo. Yo lobby, pa liboso mona ngai. Question de tout là qui répond de besoin on a noté. Mais c'est Yombi aza pour na président c'est Félix ne va jouer comme président ou aza contre. Oza pour Félix ne va voter, oza content nango ou oza content nango te. Félix ou préféré Fayulu. Ah OK. Na yebisa yo ke élection ndenge lekaki makambo nyonso ndenge elekaki biso batoza libanda na diaspora tolandaki yango mutu na mutu azalaki na ba point de vue na ye. Alors place yaki ko choquer ngai ezalaki na contentieux électoral wana ya présidence.
Pour Nangaye, na monaki que Félix azali mutu ya IDPS, mutu ya opposition. Na ba Martin Fayulu wa nyonso, baza batu ya opposition, ba travailler ensemble. Alors, eye kokoma ke si ekene na système ya cour constitutionnelle, to yebi justice na biso ndenge ezali. Ezala Félix mutu akendaki pona ko réclamer ke ba voler ba voix na ye. Processus elingi ezala ndenge moko. Mais soki ina Facebook nanga Didier, les 5 élection eleki les 30. Les 5 nga na komi na Facebook nangai. Kamere azali ko négocier présidence pour na Félix Tshisekedi. Kende na Facebook nanga les 5. Makambo ya ba cour constitutionnelle eleki après je pense les 10. Ngai les 5 et l'élection esili les 30, les 5 na zuba information Kamere négocie présidence. Batu bandimaki yango te. Mais les autres zomona même batu ya majorité bahati Yolandi, bahati aza mutu ya sete na kan ya Kabila. Bahati ya lobby yango, batu ebele ba lobby yango. Donc pour ngai naza contre Félix C et naza contre processus ndenge Félix azalaki confirmé. IDPS balite mingi pona ba vérité des urnes. Boyebi yango na 2011. Imperium biso nyo to contribuer. Soki na Facebook nanga okomona na lati tenue militaire. Na bande moko na tchena na mutu na ngai na komi Kabila Kanambe Rwandais. Ezalaki devant ambassade États-Unis. Tout na ba Congolais bavandi na Corée. To organiser, c'est moi qui ai signé engagement avec la police coréenne. Mbala liboso na histoire à Corée, ba paya o bavandi na Corée, ba kende ko sala démonstration na ambassade ya pays mususu. Mbala liboso. Et ambassade des États-Unis est à quelques mètres de la présidence de la Corée. Pour nous défendre la vérité des urnes. Nga na kanisa que IDPS na makambo a nyosa ba élection ana IDPS ko loba bon, biso peto zala ba victime ya vérité des urnes. Fayulu a lobby bon to recompter ba voix. IDPS il fallait ba supporter demande wana bon to recompter parce que IDPS baza chir. Batu ba voter Félix baza chir to gagner. Alors to recompter pour to tcha Fayulu contre Mir atika ba déclaration wana. Mais hélas mutu nyonso a lobby to recompter ba voix IDPS bazoya pona ko finga pona ko attaquer oza cuisinier osala ka musala boyete bake ko luka ba photo na yo heureusement ki mwana mais so tali photo na sikoyo combien d'années ebele naza na suki ya pembe so tali photo na jeune naza voilà. Mais c'est yombi ndengo lobi to comprendre mais mai et sopani tout monde ngeleki ba proclamer monsieur Félix Tshilombo comme président congolais nyoso bane ko lela comme quoi que non mwana mboka azwa place Fayulu aza mwana mboka Félix aza mwana mboka Congo eza ya baluba te eza ya bayombe te eza ya bandundu te ba Swahili te eza ya ba congolais Félix aza mwana mboka quel que soit tricherie quel que soit tricherie azu place tout peut c'est quand même chance quel que soit azwa ki 15% ni bazoluba ngana za nga muyombe oza naître d'abord na ozonga na likamwa ke mutu nyonso abanga ki élection oza kolekala kwa mutu to ayeba ke ben de sang et oza na Congo tout le monde bane ko banga yango mutu nyonso bane ko banga to moni même Amérique américain batindi base na bona Gabon pemela poni mutu to aza olinga te ben de sang sama na Congo et Sami Bongo ben de sang et salamité Félix est proclamé comme président. On va proclamer tout il est élu comme président. Tout qu'on peut c'est une chance. Qui n'a pas obalinga, qui n'a pas obalinga quitté. C'est que n'est comme Kolobama. Balouba c'est normal de comprendre. Parce que ça on dit Kolona bango, c'est normal. Mais quand Balouba n'y a sauté, oyo baza ko finga. Il y a des oyo baza qui baza ko raisonner, baza ko réfléchir, baza ko comprendre son présent salaire, baza balto. Ah, quand on présent salaire, tout le monde moulouba mougo à l'état qui peut dernièrement à l'ubaki yango. Mais maï et c'est soupani. Azad débutant. Konanga, tout qu'on peut c'est une chance. Et ça 5 ans, ça a mandat. Mais il y a comment qu'on intercalé déjà dès le début pour voilà tout l'ingi Congo on pété mon. La petite vient en mangeant. Malé mazo comprendre bah ça la rabou. Ah bah ça la rabou.
Bogomesana. Voilà. Donc, Oui, on va repéser quand même chance. oui, merci. Merci Didier. Merci Didier pour la façon na yo ya analyser et ya même ma question. Merci beaucoup. Nazana ba réponse réponse ezana ba voler mibale. Voler liboso ezali so landi Félix Yemoko na ba audio na ye, ba vidéo na ye. Avant comme président. Félix Azolo Baboy. Banda 2011. Vidéo na ezaki je pense na 2016 ou bien 2017. Banda 2011 na Sikoyo. Biso tozo reconnaître Joseph Kabila comme étant président. Soit ezaki président avant pour biso to participer quitter. Mais pendant 2011, pour na biso, IDPS, Joseph Kabila a présidenté. Parce que, tozali na ba contentieux, il y a élection wana. Ce qui Félix Alobi Ndengwana, azalaki leader na IDPS quand même. Et Alobi Ndengwana, c'est acceptable. Mais pourquoi les lois sont acceptables étaient? Bato pe oba lobby, pour na bato wana, banda 2018, les 30, pour na biso, Félix a présidenté parce que contentieux électoral est ali. Pourquoi on accepte? Oyo IDPS azalaki victime, là on accepte. Er mutumusu soit victime na yango pe ya ndenge moko, on n'accepte pas. C'est ça le problème na Congo. Alors, ngai na zoloba makamba lubate, ozoka ngai nde nazo déclarer partout ndenge bato bazobenga na zoloba IDPS na zoloba ba lubate. Et d'ailleurs, na oyebisa yoke naza muta bandundu. Ma grande sœur aînée azana kikwit abala muluba. Couple na bango bazana bana 8. Mikolo ba neve na ngai na famille wana na famille na ngai tozana ba mpanda, tozana ba biebeji, tozana bangala mulume, tozana ba kayembe. Bazo benga ngai noko bomisi biso, baza attaquer parce que mes neveux bango nyonso la plupart bazana Kinshasa. Noko ozo bomisa biso. Alors, mais pourquoi cette histoire là pour na IDPS ezalaki bien? Yango na zolo baba miti ya IDPS na ya palu. Pona bango eza bien, mais so eza pona mutu mususu eza bien te. Ngai ozala tolérant. Oui, aza proclamé selon ba loi, naza activiste à droit de l'homme. Selon ba loi azali proclamé président. Ezala ndenge nyonso eleki ndenge nyonso azali président. Mais souhait na ngai ezali po na kolakisa lutte vraiment sincère ya IDPS pendant plus de 30 ans. Félix Ifwa Senga, bon, ndeko Fayulu, toyebi makambo ndenge eleki, po na ngai Félix na monike na gagné. Alors, naza président, to instruire, Seni, bato ya IDPS na bato ya Lamuka, to kota na Seni, to tala ba voix ndenge zayi to compter. Même à huis clos, pour na ko ridiculiser Félix, na lobite que Félix a gagné kité. Pour na ko ridiculiser te soki ba moni ba preuve ki a gagné te, ba salango à huis clos. Ce qui va remarquer que c'est Fayulu qui a gagné. Politique, ba négociation est possible. Le kola, ndenge bato bazoloba, Félix a sali contrat na Kabila. Félix va kosa la contrat na Lamuka na Fayulu. Mon frère, naza la ridiculisé, naza déjà président, tout ça la bakor. Après 5 ans, IDPS est supporté yo au lega présidence. Et ça le kola bakor, basali na bakash na ba Vital Kamerhe, na politique baku wane zali. Pour la moto, je vous dis, bata IDPS ont négligé nombre ya batu o ba voté Fayulu. Nombre batu ba voté Félix Bazaye Belé, c'est une grande force. Nombre o ba voté pe Fayulu, Bazaye Belé, c'est une grande force. Je regrette que l'IDPS o apesi biso image. Il y a le peuple d'abord. Qu'on considère makamba ba peuple, bazo négligé batu ba voté ki Fayulu. C'est dangereux, c'est une bombe. Bato IDPS bazo aider Félix c'était. Félix soit naebi kazo landangai parce que il y a quelqu'un avec Abouya qui m'a appelé hier. Naebi que message nangai, vidéo nangai et combien pas ya Félix. Soki bakoyi ko landa ba émission yo, Félix aye ba ke bato IDPS bazo aider été. Olandi les bi Eliezer. Eliezer a lobby très bien. Tozomona makambo to mona qui est pas Laurent Désiré Kabila. Famille présidentielle. Est-ce que IDPS bakoyi ko pesa image wana ya famille présidentielle o le kaboye famille présidentielle o le kaboye famille présidentielle bako pesa image wana?
Et nos frères au Kasaye, Bangonio Sote, s'en mêlent. Bazo détruire. Mobutu, Azaki na mabe na ye, mais Mobutu a fait tout pour que Moutounio soit se retrouver. Laurent Désiré Kabila est raillé, so lobby choyilité pembeni, ozate. Joseph Aye, choyili, so lobby te, famille présidentielle. Moutounio so, ezalakaka, azakutu famille na yete. Olobi kaka choyili, non, ngana za mutu famille, na yebi pasteur, moko na yebi yebi na gishasa, moi si nanga bandego sama na église wana. Église à Sikatenda. Mais Sikatenda, y a papa te, mais y a moana. Il se présente famille présidentielle. Mais ngana yebi famille wana, ma femme priait là. Bazakutu na lien familial te na Joseph Kabila. Qui Nema. Nema. Vous comprenez? Donc, batu nyonso bakomi, nos frères ya ethnie Luba, bo aider Félix. A tombé na ba piège wana ya Joseph Kabila te, ya Laurent Désiré Kabila te, bo aider ye. IDPS aider Félix. Si réellement, nazo tcha en doute, excusez-moi, nazo observateur, je suis professeur. Nazo tcha en doute l'Ita Tshisekedi il y a plus de 30 ans. Moi, je croyais que ceux qui IDPS va commis na pouvoir, donc on a réellement changement. Bon, tant est nécessaire, il faut passer temps. Bah, signaux autozomon en a moins de 100 jours. Ezali textuellement système Yakabila, ya triompher. Ezali famille présidentielle, ezali ethnie na biso tozana pouvoir. Didier, pour nous aussi, c'est la question. Un message belé. Il y a menace. Ça a toujours été comme ça, même la période de Mobutu, ce sont ses enfants, ça va délire. Ça a toujours été la même chose. Ça a toujours été comme ça. Voilà, Didier. Aucune question, moi, il y a bien. Mobutu famille, mais moi, je pense que ndenge toyebela ki IDPS na libanda. IDPS ezali parti oyo bandi ko combattre biloko wana. Didier oza congolais oyebi yango, oza bien cultivé oyebi yango. IDPS eza parti oyo bandi ko combattre biloko wana. Mais comment expliquer IDPS pe kaka siko bakoti mbala moko tozomona kaka biloko ya bandi ko combattre. Bakomi intolérant. IDPS bandi ko combattre intolérance wana ya ba régime wana nyonso Mobutu Kabila bla bla bla. IDPS comment bango moko bazo combattre biloko wana bakomi intolérant d'ailleurs exact notoire. Na tikala ko mona intolérance ya ndenge na batu ya Kabila ou bien batu ya Mobutu. Ozomona na ba réseaux sociaux. Batu babandaki ko finga Mobutu Tshisekedi ye moko ko finga Mobutu butu moi. Batu IDPS ko finga Mobutu Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila butu moi. Lelo olobika ngana finga ki Félix na lobaki Félix aza malade. Je le confirme na télévision na yo Didier. Ba signaux o ngana zanango nazo confirmer Félix azana ba signaux ya maladie. Na prestation à serment na ye, bato IDPS bazolande eloko wana te. Malaise, tuna ba docteur, ba psychologue. Malaise elobisaka ba Loretta merdis te. Est-ce que bato IDPS ba memi Félix na hôpital pour ba vérifier pourquoi il a fait sortir ce langage étrange? Malaise, nzote lembaka olembi ovandi, otoki ovandi. Mais malaise et toki siye, il faut avanda, mais aye ko bimisa langage moko eza bizarre. Loretta. Peut-être bana bazolanda biso na kolobela ngo te Loretta. Eza langage moko tuna batu bazali na ba monde mususu na ba yeso que signifie Loretta. Mais c'est un bien moko le bien hasard de 8 ans. Pour la première fois, moi, dans la place, on a mon musique, on a sango. Au comme président de la République, full nyons, on a dit bosso na yo, basa rota la yo. Et en plus, je pense que c'est pour la première fois que le président Félix Tshilombo a la antibal. Azaki antibal nanzoto. Nyons, on les appelle étouffement. Et c'est tout pas où mais dans mon corps. Je sais pas, et ça va analyse pour moi dans salle qui pour na parce que mutumo za na preuve te toke na logique monsieur le professeur mutumo za na preuve te ya komona ke
M. Félix a encore malade. Naza pour Félix T, je suis au milieu du village. Moutana la preuve azate. Ni yo, na évité na service d'information, na yo sur mais je crois pas. Puisque on les a même en bakati, tant que ça président de la République, il y a des makamusu attendent et comment les bandate. Oui. Oui, na comprendre, mais tika na yebisa yo que maladie eza eloko ya koyoka la sonité parce que mutu moko alinga ate azala maladie. Nakoki ko sepelate Félix azala maladie. Félix est un Congolais. Félix aza Congolais, o ngai na classe ba Congolais, il y a des Congolais à 100% Congolais, na ba Congolais oyebi kaka avec modernité, autozanango, globalisation, ba 50% Congolais bazali. Mais Félix comme moi, tozali ba 100% Congolais. Félix azo outa na famille coutumier, nazo outa na famille coutumier. Donc nakoki ko sepela maladie ya Félix T. Nakoki sepela malheur physique ya Félix T. Donc problème na ngai ezali boye. Il faut que tala soki omoni na ndako na yo mwasi azobela mwana azobela koyoka soni te mema ye na hôpital so omoni ba sinyo moko eza bien te mema ye na hôpital donc okoki kokufa po na soni Antibal Didier Antibal elobisaka mutu ba langage wana te soki olobi azalaki na foule mais Félix Tshisekedi eza foule a liboso alobi na lobi te. Ba meeting combien Félix a lobby? Il y a IDPS. Il y a niveau ranaté au monde entier. Hey, nazo ebisayo que Félix azali un politicien, Félix azali quelqu'un ou aza traîné ya ko loba na public. Ngana loba na public. Même bazo niye ngai bandeko na ngai IDPS yo koti na Facebook nanga. Oh moni na Facebook eza muke. Ngana loba na public ya batu ebele. Jamais. Jamais nakoki ko loba langage wana même na j'ai les vidéos na otanga na montage na otanga ba ninga na sala ngo voilà discours na yo na sala na otanga na montage mutu o aza formé pour na koloba un politicien par exemple ba langage na ko bimate Antibal étouffement ekozala oui bien sûr na moyi wana mais étouffement ekoki ko lobisa langage wana te. Et puis, tu es bien, monsieur professeur Antibal, c'est fait pour les militaires. Mais c'est Félix, il est pas militaire. Donc, ça, pendant une expérience, c'est à l'eau qu'on a été. Yoka na ebisa yo, na ebite na koyiko confirmer angote mena yoka kiango. Ok. Antibal wana balatsaki Félix. Ezalaki Antibal ya taille na yete, ezalaki Antibal ya Joseph Kabila. C'est-à-dire, voilà. Oui, mais non, na lobby que na confirmé te parce que batu ya IDPS ba déformer langage nangate. Quelqu'un m'a dit Antibal wana ezalaki ya Joseph Kabila. Alors, comme ya taille na ye ezalaki te, il faut kaka ba serrer yango alata. Mais c'est professeur, yoza professeur quand même. Ba yeba ki date ba ko investir ya investiture wali ko salama. Est-ce que vous avez Antibal et âge à M. Félix? Vous êtes professeur quand même. Mon frère, oui, ce qui est en ambiance, il a fait. Oui, ce qui est en siko na moment on a ngo vandi. Bon, batuming ba beta ka loterie na beta angote. Nego vandi so beta ki loterie. Au moni qui a gagné 500 millions d'euros. Oui, qu'on sauter peut-être peu au nego ozana pantalon te, au sauter peu 8000 bandes sans pantalon hein. Donc biloko muso ko zanga. Yo ndimi que par exemple na kati ya bureau ya Laurent Désiré Kabila caméra de surveillance ezangi. Mutu mo comprendre ngote na bureau d'un président caméra de surveillance ezangi. Donc IDPS je pense que Félix Tshisekedi aza mutu ako craindre te que mutu ako assassiner. Mais comme aza président on insiste aux présidents qu'on se comporte en tant que IDPS. Il faut un gilet Antibal. Mais je pense qu'ils allaient quitter. Ceux qui, par exemple, les ont étouffement à gilet, ceux qui ont taille naïe, ceux qui se préparent qui gilet à taille naïe zala. Et quoi que étouffé était. Na yebite ceux qui ont ceux qui qui na taille na ye lingai ko étouffé au mona ki Félix ndenga kangamaki ozo remarquer que notre frère azo kokate mais elle balongola ki gilet
Au moment qui a commencé vraiment dépaysé, ça va. Il a continué. Donc, la question na yo tunaki, ce qui n'a pas supporté ou bien n'a pas supporté mais avec condition, bah condition les gens nous remplit. Symbiose wana avec la Kabylie. Barimere leki non azo senga ba lever ba sanction contre ba kabiliste. Bato IDPS ba komi na réseau non ils a barimere c'est confirmé, il l'a dit. Il a demandé de tirer ba sanction contre ba Mende. Ba retirer contre ba Shadari. Mais Félix c'est un moment na te batu vraiment na ebite soto za na monde nini. Ba Congolais ba zoyeba souffrance oyo bato ya Kabila ba pesi na ba Congolais. Félix conseil nazo pesa ye na politique ndenge na lobaki ba kunyo c'est possible a coopérer a yokana na bandeko na ye par exemple ba Jean-Pierre Bemba a yokana na bango bato wana bakoki ko aider ye pour na contrebalance ça signifie quoi? Félix a na position moko akoki ko loba rien contre Kabila. Ce qui a lobby a cause de difficulté moko et cause de désastre. Alors, ce qui a yoka ina bandeko na ye wana lokola ba Jean-Pierre Bemba azali na audience ya sécurité na Congo ezali. Ce qui a Kabila sali kaka moindre, Jean-Pierre Bemba peut utiliser ba base na ye mike ezali, c'est possible pour na ye pour na ko regrouper yango. Et que ça la contrebalance Kabila a koki kozala un peu poussé à la porte. Mais na moment où netozali Félix, il faut un moyen à s'éloigner na ye. Comment que s'éloigner? Parce que Bato Kabila va se préparer qui en cas à meki ko s'éloigner na biso, voilà ndeko ko sala. Alors, soit azana bato o bazali na audience ya sécurité. Lokola ba Jean-Pierre Bemba, ba ko sala contre. Mais bato IDPS bazoye ba wana te. Lelo ekomi eza étrange, eza la kutu nzambe ye moko peut-être même Satan ye moko azoka moi. Olobela Joseph Kabila bato IDPS babani ko finga yo. Olobela Mende bato IDPS babani ko finga yo. Didier, toza vraiment na planète Mars ou bien toza na mabele o ya terre. IDPS vraiment bakoki ko finga mutu o akoki ko lobela Mende. Lelo vraiment. Voilà. Dans un premier temps, tout en nous mboka o ya biso to lela katro. Ça c'est vrai, Congolais, toi, les lagards, Omboka, ils ont une occupation. Omboka, ba Rwandais, bazwa yango. Oui. Mais si koyo, ba tiri biso mwana mboka. Et tout qui est na ba vérité, et monsieur le professeur, on dit que Joseph Kabila Mutaza qui na position de force. Donc, il pouvait faire nyonso oyo ye alingaki. Tout qui est na logique, to finga na mutute, to qui est na logique alikam. Akwa ko sa fait nyonso oyo alingaki. Asabela ba soutien na ye ya occidentaux la côté na ye pe ba na comme la Shadari ndenge na ligate Shadari. Mais d'un côté, oza ko ndimake, oza ko reconnaître que il avait quand même un petit souci, il y a peuple na ye kalinga kite makila etanga. Oza ko reconnaître yango quand même ou pas? Didier, kofinga ezate nazo répéter yango ngai na finga ki mutu mote. Langage nanga na vidéo nazo expliquer à tout moment ezalaki adapté na tangi saka o ba bengi théorie ya changement. La théorie ya changement, ce qui olingi ko adresser message moko na population moko bo il faut yeba population wana et adapter langage na yo selon population wana. Langage nanga na vidéo wana eza langage o bato IDPS ba yo kaka. Na koki jamais koyana ba théorie scientifique awa na yebisa yo bon voilà biloko boyeza boye ba recherche empirique na makambo ya ba parti politique eza boye mutu batebele ba comprendre ngate ba kobima awa za vantage na biloko na ye wana biso toza na besoin ngote il faut ko adapter langage na IDPS. C'est ça le langage que l'IDPS a yebi ayokaka et c'est le langage même IDPS ba ne ko utiliser pour na Mobutu. Kabila zo Tshisekedi azo finga Mobutu ba désirer Kabila wana langage ezalaki ndenge wana. Est-ce que Etienne Tshisekedi boyebisaki Etienne Tshisekedi que docteur afinga ka président te, docteur en droit afinga ka président te, nani alobaki yango?
Et les autres qui m'ont sous lobby est commis, non, aux professeurs. Bon, au lobby, la question est au lobby que Joseph Kabila qui n'a souci, Makila est engaté, aux hommes, c'est faux. Joseph Kabila a récupéré, bon, ndenge na zomone la récupérer Félix Tshisekedi, problème na yé ezalaki sécurité na yé. Est-ce que sécurité na yé ou bien continuité na yé? A ko assurer sécurité na ngai et to continuer ko sala na yé. Eza mutu o akoya te rupture mbala moko a katiye. Parce que mutu o ya na rupture a katiye mbala moko Kabila na moment o tozolo ba bien bato na yé mususu babandi déjà au côté ba prison. Alors alinga ki mutu moko ko pesa yé ba garantie wala ke akotambola à l'aise boko continuer ko ndengwana. Félix Tshisekedi a donné des garanties. Oh, non, réconciliation nationale. Mon frère, réconciliation et yaka avec justice. Or, ce qui est une logique, oh, Félix Azo, ma réconciliation nationale, cohésion nationale, justice, il faut ezala. Or, qui parle de justice, voit deux habits, crime, au régime est sali na Congo, c'est-à-dire place na bango ezali na prison. C'est ça la cohésion nationale, c'est ça la réconciliation. Okoki na koki jamais ko boma mwa na yo na yana loba to sola makambo na bomaki mwa na yo te. To sola kaka makambo o ekoleka lobi. Bosa na ndenge na bomaki mwa na yo. Didier yo ko ndimba ngote. Donc ezandenge wana. Omoni monsieur professeur Félix Azapé c'est un Congolais avant de payer mingi surtout na poto ayebi passe ya Congolais ayebi passe ya mboka Azapé quand même zobate yakoba na ba mote ke lobi yo mende to kangi yo kingani boto kangi il y a visé d'abord on a nous que mboka échanger après peut-être na éviter mais peut-être les restes on a otalango après mais biso matata ba Congolais to lingi tout de suite nga koti bon na kanga Kabila to travailler na été mais ne okende kuna tout travailler na été non il y a un souci wana na noté à part ça na kati oté nous les peuples congolais musa na biso eza nini to mona ka mboka mususu mboka eza otambola malamu te peuple a telemaka quand on dit que tellement vraiment que tellement quand on parle de l'obara na internet dans soulèvement populaire peuple congolais a quoi ça soulèvement populaire tu as combien de millions juste na Kinshasa wana. Yo quand ils sont obligés de peuple américain pour 1 million, par exemple, nous sommes contre le gouvernement aux Sala, nous sommes contre Makam Félix Assali, Apolaki, Azwagite, nous sommes contre Bison Toninga Fayoul, est-ce que Fayoul Ndaganaki, Tobima, tout contester, est-ce que la population soit bimi? Même le gouvernement est en place avec ça et le côté. Pourquoi le peuple congolais, quand ça croit Bima, a se manifester comme il faut? Et là, pourquoi le peuple congolais a croit Bima? Oui, merci beaucoup. La question Anna. Ayez bien parce que Navandi Namboka Moko Corée, Sotali Corée, échanger juste pour la population na Bango. Ba Coréen so barubi babima. Babimaka. Alors Kobima ba Coréen, ezali ti ba kozwa solution. Alors, ba Coréen pour basala ndengwana bazali formé. Bazali formé par qui? Bazali formé par ba parti politique na Bango. Ba leader sociaux na Bango. Zomona, bazo formé batu na bango na oba bengi justice sociale na changement. Mais et pas na biso, ba parti politique na biso ba formaka biso na biloko na te. Ba parti politique na biso ba formaka biso pona ko bondela, ko priaka pona leader. C'est fini. Yebisa parti politique moko te na Congo o na yebi, baza vraiment formé civiquement, baza vraiment formé idéologiquement, baza te. Même Oya Minene wana leader pes palou bazate lukuta donc bazali formé juste na conception ya ndenge nini ko komisa leader na biso nzambe c'est fini. Or na bamboka lokola ba Corée ba leader sociaux ba formaka en cas ya problème ndenge nini ko réclamer droit na yo. Même problème na kati ya parti politique na bango moko ba telemela kango. Alors, pour nani ba Congolais ba télémarate? Ba Congolais ba télémarate parce que baza formé té. Ba Congolais ba télémarate parce que ba Congolais baza toujours borné na ba leader na bango.
tozoyoka na diaspora, combien diaspora ezo supplier ba Congolais to telema to défendre. Ce que balobi ba telema, ba leader so balobi ko telema te. Tala par exemple era ba élection. Il y a 2011. Congo nyonso ezalaki prêt ba telema pona ko défendre Etienne Tshisekedi. Teni omoni na Facebook nanga na teni ba militaire ezalaki pona ko défendre Etienne Tshisekedi partout to telemaki. Etienne Tshisekedi se lève alobi bolala pongia ba bébé. Message wana eza message politique moko monene. Eza ba message ya ko décourager peuple pour ba telemate. Il faut to le Congolais nazo remarquer même na poto Congolais nyonso azo banga batu ya IDPS. Batu ebele bazo komelanga na inbox. So il dit mais mon frère, makambo oyo lobby eza vrai. Mais loba yango publiquement, papa Yombi, pardon, nazo banga ba Taliban. Ebele bazo komelanga yi. So lobby mais pourquoi ozo bango publiquement te? Oh papa, pardon, nazo banga ba Taliban. Donc IDPS c'est kotina mitwa ba Congolais culture ya terreur. Koloba contre bangote. Pourquoi Nzambe Didier, Nzambe pe aza na opposition, Satan aza opposant ya Nzambe. Ouais. Alors pourquoi pas IDPS aza na opposition? Ce qui bazo sala mabe, ndengwana démocratie ekendaka. Boza na opposition, bozu pouvoir, bato musu o bazo sepela na plan ya binote ya gouvernance, bakoti na opposition. Mais IDPS alingi ko yoka eloko wana te. Donc IDPS alingi zéro opposition na Congo. Mais conseil toujours na cadre de conseil et pas ya Félix. Tala. Félix aza Congolais. Ba Congolais ya solo na diaspora. Ba kurutu na ye. Ba camarade na ye. Na kati ya Congo. Bazali. A approché bango. Ce qui Félix alinga sauver ba vie mibale na ye. Vie physique na ye. Na vie politique na ye. A approché ba yaya na ye. Ba camarade. Pourquoi ba yaya pe baluki yele kité pourquoi leki ya koduka bango ba yaya bazaka pe na tusa mboka. Ba sabe politique mingi koleka Félix ba mboka na pe bien. Ba yaya pe bakoyi ko ya vers mwana ke mwana tala toye to lingi mboka na biso to kusunga yo to sala boyebwe. Pourquoi bango ba lingi toujours Félix asala pas et pas ina bango le professeur. Félix il faut asala pas et pas na bango parce que Félix aza dans les besoins wana. Félix Sikoyo azali mutu akoyi ko sala garantie parce que lelo siko moni na climat onde ezokende na pesa yo exemple ezala bakulutu ebele baza na diaspora baza na connaissance ya sécurité so ikulutu wana lelo akiti par exemple na Congo ko approcher Félix okomona bato nyonso baza autour ya Félix bakolinga yango te. Eliezer l'a dit. Alors yende il faut azwa pa wana conseiller moko azana ye na confiance atindi ye bon kende ko luka kulutu boye a sauver ngai bako sala ba stratégie moko secret pour que ba sauver vie physique na ye na vie politique na ye ngana bomba te Didier olobi ke mbali boso mona ngai vers ba année 2003 tina ba 2005 nazalaki actif na ba radio internet. So tuni radio bonsomi, so tuni radio yande konanga yazalaka na Japon, nazalaki histoire ya tikotak. C'était moi. Na longwa ki na biloko wana parce que comportement ba congolais toujours comme ça. Tozalaki nande konanga ye azana États-Unis Matanda, Jacques Matanda. Tozalaki très actif na ba biloko ba radio wana. Biloko ba internet ezalaki te. Bate bele oyombi yango awuti wapi abimeli wapi azala wapi. Oh, nazalaki nazali. Na kenda réunion moko te conférence moko te sans kena loba makamba Congo. Ba Korea ba yebi. Ba Korea bazala soki ba benga na likambo moko même etali ba réfugié, so lobi na yebi se ba oka bo yebi na suka na loba nini. Ba bia to yebi nini Congo na lobelaka. Mais c'est professeur mutuna moto ko kene na suka ya émission na biso zaki na mutuna moto ngato tuna mingi bayo kaka mon réfugié mingi bayo kaka mon demandeur d'asile mais mingi baye baka ko différencier ya moti mais kana ko limbola biso peuple congolais baka comprendre être réfugié et puis demandeur d'asile. OK, merci.
Merci pour la question, Anna. Je pense que na façon moko ya clair pour batuba comprendre. Euh, réfugié na kati eza na ba catégorie ebele. Catégorie ya liboso ezali o babengaka ba déplacé interne. Elingi eloba par exemple na Congo bandeko na biso ya Beni mpona bamassacre wana biloko wana bakimi bake na ville mosusu ou bien bake na province mosusu mais na kati ya Congo babengaka bango badéplacé interne. Alors, ouais. voilà, soki olongwe na mboka na yo ozali victime ya oppression, ozali victime ya biloko ebele, ozali victime ou bien mbula ou bien makambo ebele nature, makambo ebele, olongwe mboka na yo oke na mboka mosusu, okoma okomi na mboka wana oke na bakonzi ya mboka wana oyebisi bango bo voilà ngai nazali congolais na Congo voilà problème nakutani nango, gouvernement ya Congo ekoki koprotege ngai te, justice ya Congo ekoki koprotege ngai te, police ya Congo ekoki koprotege ngai te, yango nabimi libanda na mboka na bino boprotege ngai. Mokolo lobi eloko wana mboka wana baconsidere yo comme demandeur d'asile. Asile, ouais. Alors le temps oyo sengi ndenge wana obwaki ngunda ti mokolo bazo vérifier dossier na yo babengi yo na ba interview ebele ya suka bayebisi ah monsieur osengaki biso mpona protection tomoni ke ya solo ozali na danger na mboka na yo to batondimi to batela yo banda mokolo wana okomi réfugié. Alors eza na bato mosusu osengi ndenge wana ere ba vérifier bamoni ke non en réalité yo moko personnellement ozali na problème moko te ya sécurité personnellement o lié kaka yo moko mais mboka na yo ezali na problème o ekoki ko permettre yo te ozonga balobi bon tokobomba yo mais pas en tant que réfugié, tokobomba yo comme moto ba protéger o babengaka visa humanitaire. Ouais. Visa humanitaire bapesa yango kaka pona ba réfugié te bapesa yango yo o voyage ke na mboka musu par exemple okwei maladi okoki kozonga te visa na yo na mboka na ezosila mboka na pe bakopesa yo visa humanitaire pona maladi na yo. Alors eza na bato batuni nga merci pona question na yo bato batuni ngai nga dossier na ngai babwaka ngai mais nazomona kaka ke naza na ba problème na mboka nakoki kozonga sikoyo te. Est-ce que bakoki kondima nga lisusu? Oui, na loi ya ba réfugié wana babenga yango na terme nango ezali ndenge wana clair, même na anglais même na français babenga yango réfugié sur place. Réfugié sur place elingi eloba nini? Réfugié sur place elobi obimaki mboka na yo makambo ezalaki te, obimaki peut-être mpona ba étude, obimaki mpona business, okomi na mboka wana ya business na sima na mboka na yo eloko moko eleki, par exemple tremblement de terre, par exemple guerre, par exemple makambo ebele okoki kozonga ero wana te. Alors ozali na droit ya kokende kosenga réfugié ba protéger yo. Bato wana babenga bango réfugié sur place. Donc ba congolais oyo ba congolais oyo ba échoua bazali na soki omoni ke ozali vrai réfugié, ozali na ba élément ya sika o ekoki kolakisa place ovandi ke oui na sikoyo ozali toujours moto na problème okoki kozongisa dossier na yo o babengaka réapplication ezali na kati ya droit. Alors ba congolais ebele na yebi ba dossier ebele ba congolais kaka te ba africain oke obwaki ngunda baboyi yo il faut ça la réapplication eza na droit mais ba congolais ebele na ba africain erreur nini basalaka era ke kosala réapplication akotisi kaka makambo o alobaki era ke nayi ko ba ngunda jour a liboso kaka yangwana déclaration kaka yangwana akotisi yango lisusu mais bako yango baboyaki babwakisaki yo te so akotisi so pour la deuxième fois kaka makambo wana bakobwakisa yo 99% bakobwakisa yo. Donc soki olingi kosala réapplication bato ya immigration souci na bango bamona élément nini ya sika oye par rapport ya olobaki liboso bango bandimi yango te mais ya sika eloko nini yeye. Alors à partir ba élément wana sika bakoki kolandela yo. Catégorie ya ba réfugié mususu ezali o babengaka resettlement o ba na air moko balobaka troisième pays elingi eloba nini okimi mboka na yo oke na mboka mususu mboka wana basinya convention mibeko ba réfugié te. Donc pona mboka na yo oza réfugié te yo ozali migrant économique. Alors na ba mboka wana au commissariat pour les réfugiés akendaka
Ok, si on a au commissariat pour les réfugiés, ok, boaka ngunda kuna. Ok, boaka ngunda na mboka na te po bango mibeko na bayebi yango te. Au commissariat pour les réfugiés, ceux qui bandimi yo, bazui yo, bamemi yo na mboka mususu. Yango ozomona ba pays lokola ba pays mingi Europe, ba Canada, ba États-Unis, même ba Corée, ba Japon, ba Australie, ba kendaka na ba centre ya ba réfugiés. Ozomona par exemple na Uganda, bazui ba réfugiés o ba kenda na Uganda, ba memi bango na ba mboka mususu. Bon, quand monsieur ezali ke ba réfugiés na mboka wana ba signer ba loi wana, mais baza incapable ya ko supporter ba réfugiés wana. Bamboka o bazana mbongo ebele bakendaka bazui bango. Et nalingi na souligner loko très important pour ba Congolais, ndenge poser question wana. Tozo remarquer conflit ezana mboka na biso na est surtout. Ba Congolais so ba kimi guerre ba kei na Rwanda, ba kei na Uganda, ba kei na Burundi. Par exemple so ba bimi 100. Oyo bakoya kozonga, baya kozonga 300 400. Na kati wana ba Rwandais, ba Ugandais, ba Burundais bazali. Eloko wana na oni na lobela yango. Na lobela mokonzi ya ba réfugié ya États-Unis. Na 2014, 50 000 ya ba réfugié États-Unis akendaki kozwa na Afrique. Spécialement en Afrique centrale. 12 000 ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais. Ba ye na Congo, azui carte d'électeur. Azongi na Rwanda ake na centre ya ba réfugié na camp ya ba réfugié ba Congolais. Ba pays wana bazwa kozwa ba Congolais, ba memiye na États-Unis, ba memiye na Canada, ba memiye na Europe comme réfugié congolais, mais en réalité aza Rwandais, aza Burundais, aza Ougandais. Voilà biloko par exemple Félix Tshisekedi akokiko sololanga batwa au commissaire pour les réfugiés. Yo moko zo remarqué na yebi nazana ba dossier belé na lobela yango na ONI. Ba réfugiés congolais bozolo ba to memi ba réfugiés congolais 12 000 réfugiés congolais 13 000 réfugiés congolais. Est-ce que bozo vérifier que baza congolais? Mutu ya États-Unis zaraki vice ministre États-Unis. Réponse na ye apesa hinga ya lobi. To yebi to yoka kama kamwana metoza na ba preuve na ngote. Ngana lobi mais so boza na besoin de preuve to kopesa bino. Corruption na au commissariat pour les réfugiés na Rwanda na Uganda bomona ki yango peut-être bomona ki yango vidéo wana na Facebook na ngai ezali bazo tia na liste ya batu bakotinda na bamboka mususu bato yo ba Congolais bazo reconnaître teke baza ba Congolais bakoya na poto na réfugié comme étant Congolais lobi so azongi na Congo comme ministre bokoboya yendenge nini aza Congolais. Voilà. Nazo condamné Félix Tshisekedi. Ba conseiller o bazo baluka pembe. Nazo mona batu belé pembe. Bazo sala nini. Ba conseiller ba kopesa poto zongi sa ba réfugié congolais. Totala nano bangona na ba réfugié ngo congolais banani. Retour na masse eza mabe. Surtout na côté est. Côté Angola peut-être moi mouké problème exact. Côté est Félix a commencé à pélater pression ya au commissariat pour les réfugiés, ba réfugiés congolais au bazar bamboka na pembeni bazonga. Non, il faut commission tripartite ezala. Ba congolais ba vérifier, ba anthropologue congolais bazala, ba vérifier si réellement ba congolais auto zozongi sa bazali. Sinon te ekozala toujours continuité to banderolela au ba Rwandais au ba Rwandais oui mukili mobimba basa ba lukaka real politique. Bamboka elukaka ba état eza faible. Ce n'est pas un président ya oui. Ezala mutu ya oni. Pona ko sauver image na yo aye ati oppression bazonga. Kon demander ngwana te. Je demande na Félix na ba conseiller na ye. Ceux qui ba réfugiés o alobi bazonga surtout ba réfugiés de masse. Surtout na partie est o bazali na Rwanda, Uganda, Burundi. Bakoyi ko zonga te sans commission ya vérification, ya vérification et koyi ko zo même une année 2 ans. Ba réfugiés ane so ba pesa biso ba mboka na bango. Commission d'enquête ya ba congolais ba tambla ba mboka na ba vérifier si réellement ba congolais na ba uta na ba mboka wana. Mais so ba tche na piège ndima ba congolais na nyonso ya bazana partie est bazonga. Mon frère tokotuna na mokolo mususu. Merci, chers amis internautes. Merci. C'était notre invité, le professeur Yombi Patrick Tona. Merci.
monsieur le professeur Nathan opesi biso soki tozana mitio na misusu comme la suka émission na biso mbala simato benga juste pour nato ya ko panza poke. Un dernier mot pour la population congolaise au baza kolanda yo lobani ko bana bango ya suka pour nato ka ko kabwana lelo. Oui, dernier mot na kopesa. Merci d'abord pour nayo. Dernier mot na kopesa pour na bandeko na biso ba congolais ezali que to salaka banalise objective. To longwa na biloko oyo ya fanatisme ya ba parti politique yango ezoboma biso. Soki ndeko na yo aza na mbeba belela yango. Na aza mutu a droit de l'homme, na droit de l'homme balobi boy, na droit sur la personne balobi boy. So moni mutu azo sala mabe, yo bombi yango. Yo nde mutu ozali mutu ya mabe ya liboso. So moni ndeko na yo, ezala aza leader na yo. Problème ezate aza congolais. So asali mabe, loba leader asali mabe. Ko bomba te, ko couvrir ye te. So couvrir ye, ba bomba ka moto te. E ko pela toujours e ko bima. Alors, na yaki pour la vidéo nangai pour na ko détruire Félix Sété. Les gens qui me demandent, il faut senga pardon, na ko senga jamais pardon et pas Félix parce que na lobby ma B et pas Félix Sété. Langage nangai ezalaki langage ya activisme. C'est-à-dire na adopter langage ya IDPS au bazalaki nango pas Mobutu, au bazalaki nango pas Kabila. Donc, naza disposé à senga pardon te pour na eloko nazo reconnaître te que na sali mabe. Mais quand même, devant les monde entier au lobby que tu es malade quand même. Ah mais ceux qui ba lobby oza malade mais oza malade. Question ba ko tout nanga ezali peut-être na prouver bango que aza malade. Voilà. Alors, nga na ko prouver que aza malade parce que na moni ba signaux. Alors bango nde il faut ba prouver nga que ba signaux wana eza ba signaux ya maladie te. Il y a un débat démocratique. Vous avez donc, eza bitumba ya makofite botika baneve nangai, pardon, botika bango. Eza na tina mokoti. Alors, naza congolais, je pense que bomoni bande konabiso IDPS moi te lukuta makasi bazanango. On me présente comme cuisinier. Mais na webi sabino soki naza cuisinier, eza bien. Cuisinier eza na bamboko to vanda poto, mutu azo kombo la balabala aza d'importance mais pas na biso na Congo donc cuisinier aza mututé mais soki naza ngai mon ami Didier na ndako na lambaka na kotindelo ba photo na balo la ka fufu pona mwasi na nga linga pepe soupe ya bambisi ya mbisa mai soki na lambi yango mwasi na nga za na petit mola ne osa donc na so na zotala azolia ngapi na zapila mettre cook ya bien na lambaka na ndako naza bato te ba maltraitaka ba famille na bango ngai famille na ngai ezali ngai. Vous comprenez? Culture wana ya domination de l'homme. Ozo kaza cuisinier lingelo banini. Cuisinier eza musala. Eza musala. Voilà donc merci beaucoup Didier. Et d'abord yo moko vraiment coup de chapeau na landa yo mingi. Na éveil patriotique ya ba congolais bandeko na biso conscientiser bandeko na biso mususu o bazozwa métier oyo ya journaliste. Il faut que ça na analyse yo o vérifier au moni ba information que monsieur Yombi aza professeur te monsieur Yombi aza cuisinier mais au suki wana te OK ko vérifier réellement ce qui mutu aza cuisinier o remarquer que naza cuisinier te. Naza cuisinier chez moi à la maison. Naza cuisinier. Samedi, dimanche, na lambaka. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci, chers internautes, comme la souka. Vraiment, merci, Nabino, tout au lingaka. Émission à vie publique. Vous avez besoin d'un professeur. Hier, on a yambi, beaucoup de limboli a pandi, poké. A tika na position, il y a lobby que le président de la République a sola bien na ba conseiller na pas mais conseiller et puis à Luka ba kolo o ba bana misalo avant ba ko aider. Merci na bino tout na biso en tout cas merci encore une fois na invité le professeur après sur presque 1 heure du temps tout ba émission ça 25-30 minutes mais ma camarade ba ezaki vraiment très important et puis c'est tout ça là plus de 1 heure quand même donc vraiment merci beaucoup ensemble d'avoir j'ai belé à Rosala à Okende. Il faut qu'elle
Non, nazoke d'Australie, le 24, nazo na conférence na université à Melbourne. Le 24, nazo la kuna, après na koleka à Corée, après nazo na Genève. Donc, sur nazo na Genève, na ko bengi sayo parce que nazo na Genève, je pense le 6. Le 6, il y a mars, donc peut-être tu peux écouter physiquement, tu mets la moi café. Voilà, ça la bien, vous avez un costume, une cravate, ça la bien. Alors, merci beaucoup. Tout le monde a dit bon, vraiment la prochaine émission. Nous allons battre la bien et le anniversaire, merci na bino tout vous souhaitez. Ah, mais mon frère, c'est mon anniversaire. Il fallait commencer par ça. Bon anniversaire, hein? Bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà. Batamandefu, bataide pesi balobi mandefu nanga. Eko kaina yo ha. Lokola ya mwanda tsebi. Mutu moka ivia mandefu. Mandefu tala mandefu na ye lokola ya mwanda tsebi. Mais mwanda tsebi za voilà. Merci beaucoup tout le monde a dit pour la prochaine édition. Au revoir monsieur le professeur. Merci beaucoup. Bye.